ça bobo ça te ba ki bolanda émission trop ça masolo sika émission eza embrouillé ba donner donc masolo eza ba vérité eza te ba tricage ba nitala rande ba zubi so na pied levé to tambolo ndeli masolo ki on se comprend donc on to PC là même ba ça fait likambo oyo etali ko envier na Kishasa kuna bakomi kobwakela bato ma maladi bakomi kobwakela bato bambasu ipare komiti awa na kati na poto ko envier via mutu ezali malamu te yango to kobeta c'était pour na mukona lelo Bote balandi ya masolo ya sika lelo to yokosolola likambo oyo etali envier convoitiser so tolobi yango na lingala tolobi ete kolula to yokobetela likambo oyo sete na mokona lelo kasi yambo tokotela masolo na biso na kopesa bambote na bino nyonso bayebolandaka masolo ya sika na bino nyonso bayebo ndimi ke masolo ya sika ekota na bandako na bino nyonso ba oyo mesani vraiment kolandaka masolo ya sika pe koyoka kama oyo bimaka na kati ya masolo ya sika na kopesa mbote na nga na ye ya kuya lubakembisa ya place ozali mama mbote na yo yango wana na kopesa mbote lisusu epa mama Chantal Mambo na kopesa mbote epa ya bino nyonso oyo bolandaka masolo ya sika liso na biso vraiment otoye kosolo nango mukona lelo ezali convoitise kolula soki tozongi na kati na Bible tozuna na Exode lobeli biso nini Exode lobi ete okoki ko envier eloko na yo moko te bandeko eloko ya moninga moko te okoki ko envier eloko oyo ezali ko appartenir na moninga Exode 20:17 elobi na biso ete okoki ko envier eloko ya moninga te ni nyama oyo moninga azali na yango ni mwasi ya moninga ni eloko moko oyo etali moninga na yo okoki ko envier yango te kasi soki toyepa na biso toboyi teke ezata mususu na ba communauté mususu kasi oyo tozali kobeta sete na mokona lelo ezali oyo ya biso ba congolais tozali kosala approchement rapide tozali kokanga mbangu kasi tozali pe kokabwana mbangu ezali di ya kwa nyonso tuna ezali ko convoitiser moninga na yo ko envier moninga na yo ko lula eloko oyo nyonso to ezali ko appartenir na moninga na yo yango na tina séparation pe bo amitié na biso ezali ko umela te na kopesa exemple moko yo oyaka na ndako ya moninga tango yo na kati na ndako ya moninga yambaka yo apesa ko biloko ya kolia ayambaka yo malamu bozali kovanda bozali kosolola azali kolambela ya zwi kilo ya kolambelo biloko na ndako na ye olie osili okei okei libanda olie okende kopesa nouvelle malamu epa ya batu oyo bayebi moninga wana te ube batu oyo bakotaka moninga wana doute okende kopesa ide moko boye ya malamu po baninga balongola duti wana kasi yo ye okei lisusu kobakisa yango bakotuna ndenge nini mutu na yo wana yoka no mutu nanga wana nga kenda nga kuna kaka pona tala kaka na kolekisa tango ezali malamu te mukolo moninga no wana wa pesa ko bloka kolia akoyoka yango ekozala malamu te to mona te sujet oyo il fallait to betela yango c'était pote ezali mingi na kati na biso bandeko ezali mingi tango nyonso tozali kobeta masolo na biso na kati ya masolo ya sika tozali kosala liseki te tozali kosala bajete tozali koloba ete po bino place bozali kolanda biso bozwa implice pe bomeka kotia kotisa changement na kati na bomoi na biso tozali koumela te na kibo amitié na biso pona koenvier moninga ezali malamu te okomona yo moninga azali mayele na classe botambolaka bino mibale moninga na yo moko azali mayele okomona kaka camarade na ye wana oyo batambolaka na ye asali mwa baje na ye azuli moninga atieli ye poison moninga akufi kaka po moninga azali na mayele otieli ye poison akufi okomona moninga mususu bozali na ye botambolaka nzela moko bomesana tango nyonso yo na moninga na yo me bino mibale bobala te kasi mukolo moninga na yo moko wana akozwa libala okomona ki camarade esili
ki camarade yo na moninga esili po kaka moninga azwi libala eza ndenge moko pe moninga bobota te moninga akakoka kobota ube yo obotaka te moninga akakoka kobota yo o se retire ki camarade yo na moninga esili ezali malamu te boyembaka ntango mosusu chorale moko ndenge ezalaka na baeglise na biso na Congo okomona bozali koyemba chorale moko na moninga chorale ezali lokola neti boza na kati na eglise bobimi nanu libanda te me mokolo kaka moninga moko akozwa chance ntango mosusu ya producteur mpo abimisa ye libanda moninga kende na ye ale jalousie ekoti na moko wana olie aakompagne moninga na ye aede moninga na ye na ntango moninga azali kobima ye ase retire mpo na nini ayoki motema malamu te ezali malamu te yango vraimen toyo kobeta sete na mokolo lelo boya poto nzela moko poto oyo toyaka okomona moninga bosimbani bino mibale na kin bobete na tokota na ngola kokota bokoti na ngola ono toluka to debuye to ya poto boya poto boye okomona mbala moko na kati ya motema na bino moko na bino tamusa lobi poto aki camarade ezalaka te il faut na benda nzoto pa mutu oyo mais obosani ete place bouti obosani banzela oboleki ya makolo na Afrique po ti boyo kokoma na poto awa ozwi moninga otiki likolo kaka ya poto ezali malamu te yango sujet na biso vraiment toye nango na moko na lelo toye kobetela sete vraiment totika makambo oyo ezali malamu te oyaka kotala moninga na yo moninga azali na mobali na ye ube tango susu bazali na mwasi na ye me yo koya kotala yo kokuta moninga na mobali na ye ya kitoko ube mwasi na ye ya kitoko olingi kaka ozwa eloko ozali ya moninga okende na yango pe ozali kokende wana ozali pe koyoka ta susi moko te ezali malamu te bandeko ezali malamu te na likambo oyo toye nango sujet ezali envie ezali convoitise ezali kolula ezali malamu te oyo ezali kofrene banzela na biso ezali kotinda ete tokutana na makambo mosusu na vie oyo tozali kozwa lisungi te soki olingi ozwa lisungi tika koenvie biloko ya baninga satana na likolo nzambe abenganaki ye mpo na likolo ya envie anviaki bokondi na nzambe alobi ete ye mpe akoma lokola nzambe ye anviaki bolingo na bokondi na nzambe yango wana ntina makambo nyonso to wana eyaki ti lelo satana akoma na kati na mokili ezalaki envie eza likambo mosusu te na envie ndeko na nga okoboma ndeko na yo soki oenvie okoboma ndeko na yo moninga na yo okosala ye mabe okomona ngo lokola je bandi mukie mais ntango ozali kokola okoya koboma mutu otie zolo ya mutu na se ozali na famille na ye azali na vie na ye otie yango na se ezali malamu te ezali malamu te bandeko tozwa mwa pause po tozonga na masolo na biso à suivre Kuluka. Ah ouais. À part ça, bobo santé ba ki bolanda émission trop ça masolo sika émission eza embrouillé ba donner. Donc masolo eza ba vérité eza te ba tricage ba nitala rande ba zui biso na pile. To tambolo ndeni masolo ki. On se comprend donc on PC là. Même ba na pete. Ok bandeko bozongi malamu na kati na émission na biso j'espère na ndenge toseli kotala ko tia pause na biso. Merci na ndenge bozali kolanda ngai toujours na kati ya masolo ya sika. Nakobosana te nakopesa lisusu mbote na ngai na de combattants na bango tango nyonso Goulet Black Mumbele na Koko Alouzi Anderson. Bandeko tozongi na sujet na biso o tozalaki kobeta likambo ya envie na likambo ya convoitise na oyo elobina elobami na lingala kolula. Ndenge tolobaki ete na Biblia epekisami. Tozali kotanga Biblia kasi kaka makambo ya na kati yo bapekisa yango biso tozali kosepela na kosala yango. Envie bandeko ekoki kotinda yo oboma moninga na yo. Ozwi moninga na yo obomi ye. Envie ekoki kotinda yo osimba kisi. Okei kosimba kisi. Po olinga osala moninga na yo mabe. Tozali komona yango likambo oyo etali ko envie. Na Kishasa kuna bakomi kobwakela bato ma maladi. Bakomi kobwakela bato bambasu ipare komiti awa na kati na poto. Ko envie via mutu. Ezali malamu te yango toyo kobeta sete po na mokona lelo. Oyaka tango nyonso kotala moninga na ndako. Oyaka kotala moninga na ndako, moninga asaleli yo nyonso bandeko. Moninga tango susu pa zuli yo musala. Alakisi yo place musala ezalaka.
tant que pas Julio musala place ye asalaka mais ayo kokoma kuna na kati na musala okomi kotia songi ete balongola muninga musala poyo otikala yo moko obosani ete muninga wana mutu azolaki yo musala ezali malamu te oyambi mutu mususu auti na Afrique koya mutu auti na Afrique aye awa na kati na poto osengeli na yo oyamba ye abwaka bangunda asala makambo nyonso ndenge ezwami kasi yo ozali kosala rapide po mutu wana abima akende kokutana na ba accident moko ya mabe na kati na ngunda pona nini babenga na ye azwa place ya kovanda te lokola yo tokopesa su exemple mususu likambo mususu oyo tozali na yango ezali ete bana basi mingi bazali kosala ensemble ba femme de ménage bozali kosala ensemble yo na muninga camarade no bouti na libanda boye bozosala ensemble mais au moins on a toujours basongi kotia na kati ya musala po ete muninga balongola ye ezali malamu te bandeko tozali ensemble na Facebook tozali ba camarade na kati na Facebook okomona mutu mususu alingi yo eko koyebisa ke non na bala la ngai naza marié alongoli yo ami na ye ki amitié ezali kosimba te likolo ya envie eloko wana ezali kokabola biso mingi yango wana akana ye okomona bozalaka na muninga vraiment bozalaka bino ensemble muninga okomona boye ntango mosusu ndenge kaka oyaka na ndako na ye ayebi so ke non master tata nasombi voiture yango wana ayoba kolakisa so voiture wana jour no ya suka yango wana ndako ya muninga oyaka lisusu te oyaka lisusu kotala muninga te mutu boyambaka na ndako ayelaka bino biloko ntango mosusu omona garçon mo bazali célibataire quelque part ayaka na ndako mo ba marié ayaka na ndako wana matango mosusu na sachet na maboko azopesa bino biloko wana taso po bolambela ye place ya uti aza na moto akolambela ye te apesi yo sachet wana po olambela ye bovandaka wana bozalaka ensemble bozoseka bozolia na biloko ya garçon wana kasi bo garçon wana kaka bakobengana akobetela bino lisolo ete talanga makambo ya ngunde ezopesa esu bien te bokangeli ye porte ezali malamu te makambo wana ekotiti epa bapasteur na biso pasteur ndenge moko na bandimi na yo mundimi atela koma bonza apesaka badimi mokolo mundimi kaka koyamba pasteur na ndako na ye akomi kobetelo masolo ete papa pasteur tala biso boye papa pasteur mokolo na oyo ya suka otia makolo na kati ya ndako ya mutu wana okimi olingi kutu to oyeba suite na ye soki esukaki ndenge nini ezali malamu te ntango tozali na bomoi ntango tozali kovanda ensemble toyeba ete moninga mosusu wana akoki kozala na posa ya lisungi wana ekouta epa euta na likolo te lisungi wana ekouta belesa epa na biso bato ezala babi ete nzambe akosunga kasi nzambe akosunga kaka na nsima na biso bato nzambe akosunga na nsima ya eloko moko te akotinda kaka mutu asalisa mutu sikoyo mutu yango motema mabe etondi ye mutu yango alingi kosalisa mutu te tokosuka boni makambo oyo ekomi lokola neti satana azalaka ne congolais avandaka na ye na congo azalaka na ye na congo ezoleka kaka epa na biso bacongolais la plupart nayebi te soki ezalaka epa bato mosusu kasi nazali komona ete ezali koleka kaka epa na biso bacongolais ozalaki na moninga na oyo na kati na congo bobeti masolo bobino tokei na lunda bokei lunda bokoma kuna na lunda bokei komiboma na kuna bino mibale mpo bolingi te moko leka moninga moko aleka moninga likolo ya koanvie olingi tolingi akoki kozonga na Kinshasa boye yo nde bamona yo ezali malamu te bandeko ezali malamu te lunda wana bandaka ezalaka malamu kasi lunda na force ya kokendaka na likolo ya koanviaka batu lunda ebeba lelo ata oke na lunda liboso na yebi te soki lunda wande kosimba kisi kasi lelo ekomi mutu nyonso fo asimba kaka kisi na kati na lunda mpo azwa quelque chose ezali malamu te tozali kobeta masolo oyo mpo toyebisa bino ete makambo oyo tozali komona na kati na bibilia oyo batindi biso te tosalaka yango batindi biso mpo totika yango
bayebisi biso na kati po totika yango kasi biso tozali komona ete ntango nyonso tozali kotangaka bible ntango nyonso tozali kosambela tozali kosala nde makambo oyo bible epekisi yango nde ezali kobotela biso de plus en plus ezali malamu te likambo ya envie yango wana ebomi mokili envie ebomi mokili omoni moninga azalaka ne danseuse akoma ne kobina yo mpe ozwi mwana na yo mama kende kobina okoma mpe lokola bango tala bande kolia soso te bakomi kolia soso tala fi yango ndenge akoma kolata ozwi mwana na yo otindi oyebi bariske eza kuna na mosala wana oyebi te mama oyebi bariske oyo eza na kati na mosala wana te ozali kotinda mwana na yo lobi ere ekobalukela yo okotunda nani okoloba na nani ezali malamu te yango sujet vraiment toyema kobetela c'était na commerce na biso na ba commerce omona mama azali koteka biloko na ye mama mosusu azali koteka biloko na ye azali bi mama moko boye na kati na Congo azali koteka biloko na ye to soto teka madesu na ye batia na bango misunité mama wana azoteka biloko batia na bango misunité mais sana na commerce na ya muke wana avanda na ya teka biloko na ye malembe kaka ndenge tambolaka tellement que bato quartier envie bazo comprendre mais maman oh ndenge nini akoya kate avanda kaka na place ni azalaka wana kaka ye moko ale moko mususu bango pe bakei basomi madesu basomi bazwi misuni oyo ndenge ezalaka na kini bazwi ntango mususu bazwi ntango mususu nini mafuta ngombe batie na soso nani pardon bolimbisi batie na kati ya madesu tala ndenge ezalaka kitoko bango pe bandi koteka bato bazwi mama wana bakimi mama wana bakomi kokende kosomba biloko epai ya bango batie madesu na nini mama wana mona kotuna ye mama ndenge ni ozoza susu ba cliente mama na bitika bango bazana pona temps ya muki mais c'est vrai mama wana ande ko bene ya solo bazalaki wana pona temps ya muki wana bazalaki nango ezali envie sadi eloko eza ya yote ozolinga osala yango non ndenge tobota makabwe mutu na mutu azana likambo na ye so moni mutu musu eloko na ye simbi eza ya ye oya yo pete eza ya yote omona na sima batiki koteka bakwei me mama wana kaka na madesu na ye wana ya muke wana azo continue musala na ye ndenge abandai koteka yango na masije na biso ya mokona lelo toyi koloba yango wana na mokona lelo c'est-à-dire po sikoyo makambo wana esimba po esimba makambo wana esengeli na biso tosala nini tozomona na bamusicien na biso ya Congo okoya kokota na kopesa exemple kokota kobeta musique epa ya Kofi exemple yo kobeta kokota musique epa ya Kofi esengeli na yo otuna Kofi ndenge nini ondo kofuta ngai combien par mois ba règlement na yo ezali nini ya mabena malamu ezali nini me yo ye kaka na esengo parce que monaki kaka mutu mususu azalaki akotake pa Kofi abongisaki famille na yo po ye na esengo kaka ya kobina ka pa Kofi sa otuna me yo koya ko faire futa yote ovandini ko faire futa yote ovandini ale lobi obimi ou bien tant mususu ye pa Kofi boyoka na kita mususu non ye quoi il faut futa quoi quand même ayebiso que non le futo 50 yango na na futo 50 on dimite rapide pour nini poka na 67 envie moko bomona tasu muninga mususu abina kana epa Kofi yo po bino ngapena ya kobina mais manika ba proposer nga mais na kotaka na orchestre okotiti yo kote pa Kofi akomi ko memo na poto amemi na Angola amemi na France amemi partout beaucoup mo kendeti bo kende partout wana nous surtout confiance aux wakuna etaliote papa etaliote okomona bino siko batongo boyaka mbango pa ya Kofi okomona bino kaka meme batu bobi non na kotaka pa vie wana ndo futa ngai bien te mais yaka boyokanaka ki envie na yo ki lokoso yo mona kaka no mutu wana beta ke pa ya Kofi ngapena ke nokota e aveugle yo yango lo moni ondima kaka salaire afuta yo apona sima siko yo moni vie ezo pusana na komokola pale zate nini te tikanga na bendana na kende epa ya nini
na bima ke sala eloko nanga mususu eza ndenge moko pe susu na musicien ya nzambe tozomona yango ndenge moko ba pasteur bino ba pasteur boyokani na diacre ou bien soki na évangéliste bosala lingomba pasteur bino ngana kozala pasteur yo kozala évangéliste ou bien kozala diacre ovani na ki diacre pasteur aza pasteur azoteya biloko nyonso tokomi koyepa na ye mabonza nyonso tokomi koyepa pa pasteur akomi kosomba bandako pasteur akomi komvwama pasteur akomi komata yo siko diacre ozomonake no oza kose retire c'est-à-dire oza koavance te eloko nini koyela yo nazwi vision mosusu nzambe apesi nga vision mosusu mais eza nzambe te moto apesi vision mosusu omoni pasteur na ndenge azali koavance pasteur na ndenge azali kozwa olobi no nga mpe age azali kopusana tika nga mpe nasala oyo yango eloko mpona koma kozwa epai ya pasteur lokola pasteur pourquoi tolobi bongo parce que tomoni ete bino mpe bato ngo bobimaka epai ya bato yango bokendaka na bino koka kosalaka mabe oyo bato wana basalaka bino soki vraimen bato wana basalaka bino mabe te me bokenda kosala likambo mosusu ya malamu epai ya bato mosusu kasi ezalaka nango toujours envie koconvoitize bato oyo kokuta mutu ndenge na ye ayo polo bino ngai pe il faut nazala bongo sikoyo makambo so toto sololi oyo po esimba ekozala ndenge nini esengeli na biso tosala nini na kozonga lisusu na ba miziki ya nzambe ezali lisusu ndenge moko omoni na kopesa exemple ya mama na biso Marie Misamu arenyaka Marie Misamu asalaka succès Marie Misamu nana alobelaki ete epesi envie epai ya bato mosusu pa mpo bayembela nzambe kasi mpo bazala lokola Marie Misamu basomba voiture Marie Misamu azalaka nango mpo basomba eloko boye Marie Misamu azalaka nango basomba lopangu mpo baya mpe kobeta baconcert na poto lokola Marie Misamu abetaka c'est-à-dire ezali envie convoitiser ozali komona na biso na misu yango wana ezali kotinda biso tolanda bato na force ya kolandaka bato ndeko na ngai yango tokomi komona bambasu yango tokomi komona maladi ebele yango komona bainonsa bazali kokufa tozali komona makambo ebele okanisi mutu mosusu azalaka na mbongo otika na boma mwasi na ye nzoka nde mutu yango mwasi nde mutu aleisaka ye bandeko aliaka na ye na nsima ya mwasi azalaka na ye makasi te yabimaka ne libanda asalaka ne lolendo pour rien na mwasi nde na ndako bayokana na bango mwasi ayebi mobali na ye okoya koboma mwasi wana oya epai ya mobali yango boye oya boye okuta ye maboye na bakiti ya kopale na ndako ya poto ezali malamu te totika koenvie bato luka obunda na ndenge na yo luka ozwa na muke soki ozwi c'est bon yango na sikoyo nde na ozongi lisusu esala etinda biso tozomona makambo wana nyonso tu na couple na bafamille po esimba papa na mama c'est-à-dire mutu azala papa na yo mpe azala mama na yo po convoitise wana ezala te ezali kosimba lisusu soki bozali bandoki ya butu bino mibale boza bandoki ya butu eza lokola neti boza kindoki na butu po tozali komona yango na preuve ete bandoki omona bandoki ale mwana na ye mais aza na bakamaradi ne bien na butu yango ndeki amitié wana ezali kosimba amitié yango ezali kosimba lisusu amitié ya mwasi na mobali na kati na ndako ezali pasi mwa mingi vraiment mobali ube mwasi adetruit mutu na ye na kati na ndako ezali kosimba lisusu ndenge tozali komona mingi na nyonso oyo bazali kosala vraiment barelation moko privilégié barelation privilégié yango ezali kotinda ete vraiment amitié ou bien envie elongwa mwa ndambu na kati na biso mais sans quoi bandeko na ngai tokotunaka kaka tunaka na biso kaka place tozali eloko moko te ata lelo zino camarade ndenge nini yebaka kaka bokokabwana na bino epa na biso eza bongo tozali koya rapide mpe tozali kokabwana rapide kongolo moko te koyebisa ngaki aza na camarade ne bauta ne Congo ti lelo bazalaka ou bien aza na camarade moko boye bazalaka ne na poto bana 2010 ti lelo 2014 bazalaka non eza nango kaka likambo kaka ya ba 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois bokabwani yango wana ba relation privilégiée eza toujours malamu pona kozala na kati na biso
yango na vraiment masolo na kinango mpona mokolo na lelo bandeko oyo tozali koteya ezali ete bozwa ya malamu botika ya mabe tozali kobala ete biso te tozali malamu biso tu tozali na kati na eloko wana kasi tobima tosala tu tobima balobi ete kanda na bino elala te soki kanda elali ekomaka mabe envie ekola te soki ekoli ekoboma mutu soki ekoli ekosala bato mabe yango likambo vraiment toyei kobeta sete na mokolo na lelo merci na bino nyonso na ndenge bosilaki kolanda biso merci na ndenge bosilaki vraiment kolanda biso bisika oyo bozwami na bandako na bino merci na ndenge bondimi koekotisanga na kati ya bandako na bino vraiment bandeko balandi ya masolo ya sika tokomi vraiment na suka na masolo na biso bambote na bino nyonso oyo bolandaka masolo ya sika baami na nga nyonso ya Facebook encore une fois merci na bino botika malamu tokomi mbala ya nsima au revoir.